Que ça peut arriver aussi par un orphelin. Banano batika la orphelin. On me soutient au biso de banda qui nous pose à la ité. Mais biso de ton tracer là pour bino le loboya. Tolingana, towe la nini. Towe la nini. Tozowe le la nini. Toye banzambe biso nyonso tos mukolo pesa mona muke respect. Toye za la réciproque. Au fin de mon amour, je suis mon amour, je suis mon amour, je suis mon amour, 12. Si on a sali 12, il faut que nous ayons séparé, pour que nous ayons 9, pour que nous ayons 12, nous ayons 9. S'il vous plaît, Bande Cognon sur la caméraman, pour libérer la Katia à Potobanda, cérémonie la biso. Zamba benga no misala na ye e alekisanga na nzela ya théâtre pona kota na mitema ba nazokama oza na esengo na bisika boye nazokama oza muta ba conflit na sika boye. Bande Cognon sur la caméraman, pour libérer la Katia à Potobanda, cérémonie la biso. S'il vous plaît, les caméramans. La sécurité va aider le menu du programme se présente de la manière suivante. Maintenant, nous allons passer à l'exhortation et prière de la famille. Donc, Botei, à voter à Bissau, exhorter juste mon cœur, et puis à ressembler là pour la bana. Après, Toroyan Ngonga témoignage. Après témoignage viendra la biographie. Après la biographie, le mot du groupe Chance aussi d'Afrique, qui sera suivi du mot des enfants, du mot de la famille, l'hymne de la NTPC, mot de la NTPC, dépôt des gerbes de fleurs, prière de clôture et lever du corps. Après, on la plaque des artistes, et si Kakani te reçoit le dévoilement, il y a plaque honorifique. Après dévoilement de la plaque honorifique, viendra le départ pour le cimetière de Kimberley City. L'évangéliste Jean-Paul Mayata. Et puis prière pour Nabana et Rosalama Nandebonaye Moussoso pasteur Oazali Awa, Oazali pe pasteur ya Libota. Sans plus tarder, nous allons inviter l'homme de Dieu.
Lui. Est-ce que Bana Nzambe bazar? Est-ce que Bana Nzambe bazar? Est-ce que tout le monde comprendre que ceux qui papa Jean-Pierre a Koufi, il y a un bon mot plus qu'il y était. Est-ce que tout le monde comprendre? Je vois ce que moi qui viens. On a tamboula, on a des évangélistes. On a tamboula, pour 5 minutes, ma personne. Tata Daniel Obanatina Nayo, na circonstance malam ou sengel biso côté à sa malam Nayo. Na bonne lion Zamba Bongo, ça va biso du début à la fin, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, qui est notre Seigneur et Sauveur, et pour s'en bien à Kondima, Petrobi, Amen. Bien, rapidement, Nazar frère Jean-Paul, pour la banque sous topé dans le ministère, évangéliste Jean-Paul Mayata, pasteur à fonction, pour la Moussalaga, pasteur de la foi. Nous avons une assemblée de Dieu, né et grandi dans la 37e communauté des assemblées de Dieu KDC. Et nous avons artiste et comédien, nous avons papa Nana Bazawana Bayaya, avec beaucoup de respect, Banikolo Nabiso, Mpakanzama Pambolabino, Obolaksa Biso Moussala Oyo, le Lopé et Gominzela, les Pamboli pour Nabiso, Tama Pambolabino. Et Bandeko, nous avons lié aux autres réflexions, moi, 5 minutes. Nous avons relaté Lilo banzambe na mwata unke nazo kama ozana esengo na bisika boye nazo kama ozamuka ba conflit na sika boye nazo kama yo penza mingi ozamuto ozo sepela ozobeta masolo ya esengo na ba milliers ya boye nazo mona na kati ya Bible mutu mo aleka ngano na mbongo na sepela miko parler si c'est ton aleka ki ngano na mayele azaki na français malamu koleka ba papa na ngabodo koleka ba papa elombe français kitoko makasi ayalaki penza mayele belemi koleka azalaki na sagesse oye utake pai na nzambe kasi na université te azalaki na intelligence oye utake pai na nzambe. Cet homme avait presque tout. Bible lobi na parcours ya vie na ye arrivaki na un moment aye koloba boye a réaliser akena ba fête a organiser ba grande fête oyo ata salle moko te na République démocratique du Congo et ko parna na ba salle oyo a organiser ki ba fête na ye. Et cet homme avait aussi beaucoup de femmes, peut-être aux polygames. Nous rappelons que cet homme était plus que toi. Azalaki na 700 passi à Bala officiellement et Azalaki na 300 concubines, le roi Bachéri. Alors, peut-être Bassi Balandako, tu te crois être meilleur. Nous rappelons que bien aimé, un jour au Bokufa. Un jour au Bokufa. Cet homme, qu'est-ce qu'il a fait, bien aimé dans le Seigneur? Après avoir que ça, la nuance, un jour à Fandi à Lobby. Vanité de vanité, tout est vanité. La Sepeli n'a pas vacciné. Dans Ecclésiaste chapitre 7, du premier jusqu'au deuxième verset, à l'Obiboy. Une bonne réputation vaut mieux qu'un bon parfum. Et les gens, seulement kakapo, au sambela nzamba salamokano nae, parce que batubako okotate. To sambeli nzambe koloba Seigneur, que ta volonté soit faite. Nae kobima, na bengi papa shilo lokola. Moko ndeko na ngana antena na bengi na ebise na uti mais si feza boyeboy alors bien certainement na pe na ye awa na préparer na nubana après quelques temps ba bengi nga balobi akufi bien aimé yoko na ke na ushite omoni comportement ya tout et chacun na moment où ndeko na ngoso mona nana zo se comporter pe azo se comporter ndenge nini boli misanga ba ndeko presse na évangéliste bien aimé dans le Seigneur oyena comme c'est tout. Aouti Koleba, na Congo ya Salomon, mieux vaut d'aller dans une maison de deuil que dans une maison de festin. Dans cette ici, le fait de tout son papa, qui que vous soyez, quoi que vous en avez, vous finissez, mais quand ça se fait. L'homme a doublé. L'homme a doublé. Et surtout les artistes, mes frères et sœurs, Zambé appelle le corps artiste.
nzamba benga na misala na ye et alekisanga na nzela ya théâtre pour na kota na mitema ba nazala canal ya ko interpeller des frères na ba sœurs avec beaucoup de respect artiste et comédien yeba ndongo zo tambola oyi kolobota ma oyi kolokufa te oyi kolobota ma oyi kolokufa te yaya rachetons l'état car les jours sont très mauvais. Moïse a séparé que quand on a besoin, David a commandé à quel qu'on a besoin 90 verset 2. Moïse a sauvé Baboué. À quel qu'on a dit, Seigneur, enseigne-moi à bien compter mes jours. Est-ce que le peuple est la qui s'en allait à côté de la cet homme qui est parti, en sa solution, en fin de la tête, on va prendre la baguette. Et puis, sur le petit calme, on va prendre la baguette. Pourquoi nous disons ça dans le monde? Nous sommes menés vivre. Si tout le monde est artiste et comédien, pourquoi ceux qui le l'ont eux, yo tombo, on va dire que c'est la comipam. Pour Nani Yaya. Ma papa Nicolas, j'adresse à tous les artistes et comédiens tant que votre frère. Pour ça, ma papa Baza Awa, Bamba, au Salava Théâtre, ils sont au fan de Bayat, ils sont aux Apan, en Gueton, Talabino Pangadian. Et le lot artiste et comédien. Sœur, Tika Via Kindumba. Mon frère, Tika Vi Ozotambura Nangoana. Il y est. Lokola frère Nabino, lokola église, na katikati ya village. Na yoki même ba conflit na ba internet. Pona groupe ke biso ba nyonso oyo. Tam subotoriye bana pe na miso ba poto bando zwali sungi tuzana. O c'est important d'abord otokoza na lokola souci. Exactement na ke ni to ko calculer ba ni demain au mona ke umeli na pour de chasse manque ba problème kozala manque ba compréhension kozala azaki toujours dans le président le papa et to se kana moto il y a ce beaucoup Bandeko, amen. 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 Nous avons un moment où il faut encore davantage. Olinga bana na yo mingi usala nyonso pona bango obima koluka pona bango ndenge ngana linga bana nanga ayeba que ça peut arriver aussi bana no ba orphelin bana no batika la ba orphelin na lingi siko yo pose conscience wana osambela pona bango Bible zoloba ceux qui ont maltraité orphelin to veuve bana na ye ba otika la pe ba veuve moi bana ne ba otika la ba orphelin moi si na ya otika la veuve c'est écrit dans le livre d'Exode chapitre 22 amen ya on a ina sunga yo bien aimé dans le Seigneur na lo bazana souci abano kozanga papa eza facilité kozanga mama eza facilité eza na bano ba bimaka papa bimia ke musala la ki bana on se revoit ce soir makena nzela sala accident bana ba ozela retour à papa zongite sangoye papa kufaki nalingo sambela pona bano la Bible dit celui qui arrose sera lui-même arrosé sambela pona bano lobana nzamba bomba bango o ba koyeko zwa tata muswaza te to mona batu balobi biso toza ba paninga ya tata tozali me bakima to mona batu bakomi nous t'oublierons jamais mais babosana na ba to sambeli pona bano au nom de Jésus de Nazareth sambela bien aimé quand ndongo zo sambela nzamba kanisilo ta bana nayo Zambo azo sonde mutemo nazo mona combien zo senga secours parce que c'est lui qui est le défenseur des veuves et le père des orphelins azala katina ba onande kwa zali banda mboka. Merci Seigneur. Na yoko tonda yo pona pela okota bana ona liste ya ba orphelins liboso na yo tata. Tata boti akei mais tata nazo ndima yo nzambo yo kufa 14 na bomoi. Ozana makoki ko batela bango. Oh papa Jean-Pierre akokai ko salela bango te nzamba bomoi kolanisa mana ba capacité to makoki okokai ko pesa ye ya wetsepele pesa mela bana oyo ko ute pai na yo na bombi bango na sema kila na yo nzamba lié mon côté ya famille we koki ko nyokola après la disparition ya papa kolo eko ko sala bango passe tika ba simba mana kati ya loboko na yo kolo na pekisi esprit nyonso ya ba necromancie molimo nyonso alata kabatu kolo pona koya ko bimela bana. Il est écrit, il est réservé aux hommes de mourir qu'une seule fois, après quoi vient le jugement. Nous voulons, Seigneur, bana oyo tata, ba revêter tata oyo ezaya yote. Toute leur vie, na confiance pas ina yo.
na kombo moko pesamela biso poto longa po ezali koloba kombo nyonso dont la Bible dit tout ce que vous demanderez à mon nom je le ferai. C'est le nom puissant et glorieux de notre seul et l'unique grand vainqueur de Golgotha, Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur et Sauveur. Neto bondelaki pona bana pe na kondima tolobi. Amen. Merci Aya. Ok, merci. Abonné. Non, mon ami Balio. Merci, merci c'est. Président nous a merci. Pour les lignes de la PSP. Oya lali wana donc wa be mutu na masa na ngasi bana bayebi na isa yebi nzambe na kutango bina sala kaka na mona masa aka bina camarade na maloba mingi te le seul comédien et puis président le musu oya yaka kolanda ngale musu na répétition et puis ngala na répétition na eto sala kana bato moni bayebi bateko nanga bayebi baki bayebi batutu donc nazalaki mosika na voyage moko bayebisi nga ngo babengi nga bayebisi nga tuka nasala 3 jours naliaka te donc pasi na motema nga kokaka te nyaka moto akolingo mingi wanaka motu na nga alali wana masala ngai mpenza donc azalaki motema moto makasi donc akokaka choc osala boye te po osala boye te azalaki mpo ndenge balobaka kaka likambo nyonso soko moto akufi fo olobaka kaka ke aza na raison azalaki mpe na bafoti na ye soko mosu olobi na ye mpe omona mpe aboyi kaka aboyi atie nanu kimetre liboso ya nzela biso nyonso atie kimetre tika kosuka na ye kaka nga biaka metre mpe oza artiste artiste oza artiste oza makambo bametre ate metre sesila artiste poseki na biso tozo courir vers le temps eloko nayi naloba kaka eloko paster auti oloba na biso awa de la foi biso baartiste nyonso tu tozala na bolingo eloko nayi naloba kaka botala kaka bino moko mpo banda ano baninga nyonso batiki biso biso tu totelemi awa ata nga nauti wapi voyage yango wapi naza eloko te liboso na nzambe naza eloko te nayaki na nzela ya avion oyo ezanga bamiso me nakomisaki nzambe na aéroport nabi merci nzambe osangisenga 3 avion mpona kita velela ngai bandeko na ngai baleki na biso bayaya na biso torespectaka bavie na biso ntonga nazoloba vie nga mongo nakokisi 43 ans ya mosala bongo sikoyo bavie awa mosusu ntango biso tobandaki bino bozalaki te me biso nde totrace nzela mpo bino lelo boya tolingana towela nini towela nini tozowelela nini toyeba nzambe biso nyonso mokolo pesa mwana moke respect mpo ezala réciproque ofinga mpe mwana moke te mpo soko mwana moke lelo balobi oyo lelo tokosala yo 12 soko mwana nasali yo 12 biso mpe mikolo tokosepela te tokokotela ye moninga na biso 9 mpo bino boza 12 biso toza ba 9 donc ekosala mpe te me tozala kaka ke tozala na bolingo biso nyonso adieu président Poudre merci na baartiste nyonso comédien nalingaka bino mingi merci je vous remercie. Merci. Voilà, nous. Bon, c'est Tozaï, un artiste à Salamoko, mais président, Guillaume de gauche, Père le Biazan Amour, Azan a un témoignage. Président, en tout cas, il y a un témoignage il y a 1 minute, comme ça, tout continue. Bon, vous avez le baboué, vous l'avez vu dans le cœur, vous l'avez pris en seconde, les caca. Pour que reste à tout fin en zéla, il y a biso de théâtre. Pour que reste à la théâtre, à bon temps, on a théâtre.
Ce qui pour de ça, c'est de la commune de théâtre, pour vous dire que ça sera un groupe de théâtre. Alors, pour de ça, c'est un quartier. Quartier na biso na mbiza ozon. Alors, quand on a une idée de la groupe, groupe de gauche, mais pour de ça, c'est un quartier, nyonso, ba eti concadrer na pour premier groupe de gauche qui est de posto. Alors, quand on a eu pour que le stade a d'amona ngaliema. Pour que le stade a botama ngaliema, pour que le stade a collé ngaliema. Alors qu'il y a hier qui colle dans la commune, monsieur Kofora, dans la commune, monsieur tout. Quand on a montré que c'est un théâtre, c'est un peu de dans notre théâtre, mais il peut se porter à côté de la théâtre. Mais pour la côté de la théâtre, c'est pas monsieur Bakutu Langa, pour aller à jouer un groupe de cité. A jouer un groupe de côté pour aller au entourage de l'autorisation, na base la mitale automesaki à Bando, mais pour que ça, c'est à sa ligne auto, à quel côté la groupe, sans souci. Merci beaucoup. Merci les équipes importants. Suivi d'un moins de en tout cas, nous prenons le papa, le nom de Bozan, il y a des choses qui sont difficiles avant de faire ça. Pendant ça, va réunir des familles, en tant que vous avez un mort, vous avez un libota mort. Surtout, on a un peu de mato, ya. Mande ko kapro de tindo andi papa okende. Yoza ya solo baka. Gangela ka baleki no lo ni koyo kate. Freda ni koyo kate papa on est ko préparer là déjà. Yango lelo nazengi papa. Un bon papa. Ouais. Vous comprenez le mot stoïque, applaudissez, encouragez. Ça fait mal. C'est sa fille aînée. Nous lui sommes reconnaissants pour le grand service qu'il a rendu au groupe Sans Souci en particulier et au pays en général à travers ses prestations cinématographiques et haute facture diffusées par la chaîne de référence Antenne. Chère poudre de chasse, chère autorité, chers membres de ta famille, tes acteurs, tes amis et collègues, tes camarades et connaissances, tes fanatiques et téléspectateurs à travers le monde, tous ceux qui t'ont connu, aimé et apprécié ton travail, nous sommes là pour te dire adieu. Une poussière et il faut profiter de chaque seconde, de chaque minute ici-bas. Pendant ton séjour ici-bas, tu as cultivé l'amour et l'amitié pour que Sans Souci. J'ai déjà dit pour la groupe Oshiro, Kumba groupe na ndenge ekoki groupe aucune élève à Biboso. Encore une fois, merci soki ezalaki kaka mpona nyonso le président Rock, l'artiste connu, merci d'être là pour honorer Poudre de Chasse. Le groupe Simac est représenté, le président Caleb est là, Grace Fita est là, Julien également, Lola, Théâtre Plus, Sundiata, le président Ali, tout le monde est là. Le groupe Redis également est représenté par Belcanto,
Jolie Kassima. Merci JR d'être là. Moïse. Présenté. Merci d'être là. Tanti Linda. Le groupe de José de Longue, Standard également est représenté. Mongali. Keba.